pour ete paix na sécurité ekota simana yango ekoka kopesa ba occasion ya kosala ba activité économique pour na lingi na pesa bino longonya bino bana Butembo na bino bana Beni malgré ba difficulté na bino malgré insécurité mais bozali kotonga toujours mboka na bino kitoko kitoko. Naza kopesa bino penza félicitations bozali bandeko ya ko encourager tango nazali komona ba Congolais bazali na esprit ya entreprise lokola ya bino ezali kopesa ngai fierté na makasi ya kokoka kosalisa bino mboka ekende liboso. Nazali na mingi ya koloba te, nazali vraiment kosenga bino bolimbisi po ete ifoto kende lisusu tina Bunya. Nazali kosenga na bino lisusu bozala na ekenge makasi boyeba ke pandémie ya Covid ezali na mboka na biso. Bisika nyonso bozali bosalaka effort bolata masque. Na Beni esika na uti na utaki ko annuler rassemblement populaire lokola oyo po ete nazalaki kobanga bana mboka bazala pembeni ndenge bozali wana bapesa na virus wana. Bosala attention, tozali siko na troisième vague ya virus na Congo. Ezali koboma makasi koleka ba vague mibale oyo elekaki ya coronavirus. Bozala très prudent, bosala effort, bolataka ba masque, bosokolaka maboko, se protéger bandeko na ngai. Parce que nous avons besoin de vous. Congo ezan a besoin na bino. Voilà batata ba mama bandeko mingi ya kolobezalité. Nazali kompromis pour ete paix na sécurité ekota simana yango ekoka kopesa ba occasion ya kosala ba activité économique pour na lingi na pesa bino longonya bino bana Butembo na bino bana Beni malgré ba difficulté na bino malgré insécurité mais bozali kotonga toujours mboka na bino kitoko kitoko. Naza kopesa bino penza félicitations bozali bandeko ya ko encourager tango nazali komona ba Congolais bazali na esprit ya entreprise lokola ya bino ezali kopesa ngai fierté na makasi ya kokoka kosalisa bino mboka ekende liboso. Nazali na mingi ya koloba te, nazali vraiment kosenga bino bolimbisi po ete ifoto kende lisusu tina Bunya. Nazali kosenga na bino lisusu bozala na ekenge makasi boyeba ke pandémie ya Covid ezali na mboka na biso. Bisika nyonso bozali bosalaka effort bolata masque. Na Beni esika na uti na utaki ko annuler rassemblement populaire lokola oyo po ete nazalaki kobanga bana mboka bazala pembeni ndenge bozali wana bapesa na virus wana. Bosala attention, tozali siko na troisième vague ya virus na Congo. Ezali koboma makasi koleka ba vague mibale oyo elekaki ya coronavirus. Bozala très prudent, bosala effort, bolataka ba masque, bosokolaka maboko, se protéger bandeko na ngai. Parce que nous avons besoin de vous. Congo ezan a besoin na bino. Voilà batata ba mama bandeko mingi ya kolobezalité. Nazali